congodialogue.com. Francine Ngembe, Congo Dialogue, 100% canon. congodialogue.com. Merci Nabana Poto, merci Nabana Europe, merci Nabana Londres, merci Nabana Luanda, merci Namukili Mumbato Bazota la biso sur www.congodialogue. Merci na mon boss Francine Ngembe, la femme à haute qualité, autrement dit phrase correcte. Merci Dialogue des Stars Yango et Bandi, merci Nabatu Nyonso Oyo balingaka émission Oyo Dialogue des Stars. Aujourd'hui Tozo Yambela Bino Kabo Seboulembi, l'homme des Aralara. Veut dire tant l'homme des Aralara, bah tu vas comprendre. Les autres Solana Kabo Seboulembi par rapport à l'album na voici l'artiste. Bato bozota la biso libanda o eza Congo Dialogue. Biso to ara place o tomoni ke ma solo ezali. L'autre Solana Kabo Seboulembi na plaisir à téléspectateurs nyonso balingara émission Dialogue des Stars. Bonjour Kabose. Bonjour mon frère, bonjour nos internautes, bonjour nos batons sur Hollanda, biso na minute on a salué bango et puis on a plaisir à trop que nous se prendre ngai poto beta li solo et puis nous signaler internautes nous surtout que tous à la brancher na www.congodialogue www.congodialogue.com. Il y a Yemoko, femme de valeur, Francine Ngembe. Voilà. Merci Kabo Seboulembi. Tous en Congo Dialogue. Pour nous dialogue et le koni dialogue. Dialogue est solo. À ta problème en qui niveau nini faut dialoguer. Et surtout idéologie où il y a Francine Ngembe qui a Congo Dialogue. Et cette idéologie mon pour nous bien. Parce que divagation est tapé trop dans makambo. Makambo belé sur le plan artistique, sur le plan makambuka ya mokili ya monde, sur le plan politique nous surtout wana. Mais sans dialogue, tokende wapi. Sans dialogue, makambo avancé. Mais en tout cas, vraiment boss nabiso, boss à City oh on a pessé ba merci belé. Vraiment batu faut bazalaka attentif pe faut bazalaka branché. Na www.congodialogue.com. Yaimoko Francine Ngembe, femme de valeur. Voilà. Merci beaucoup Kabo Seboulembi. Ok, direct dans l'actualité. Voici l'artiste. Pourquoi voici l'artiste? Liboso za agité. Olobi non na ya sikoba monanga voici l'artiste. En tout cas, voici l'artiste des titres moko oyo n'expira qui sur les plans d'album nano bimisa. Premier album nanga titre nanga zalaki malgré moi. Na sala maxi single na 18h30. Malgré moi. Malgré yo na ba départ au loin maison mais malgré yo obiga malgré ngai. Veut dire malgré gayo. En tout cas mambolobi pena ngwana parce que malgré moi les albums moko ponanga na sala yango ponanga nalaki ignorant na noye baté loko nzambe abungisela yenga liboso mais na sala ngo na aide na ngai te na sala ngo si pona makambo ekomelaki ngai siko natali ke makambo ekomeli ngai naza déjà na porte et que faut na taille chemin pona kende mais na okende comment parce que na ndima marate parce que ba traitant ngai ba façon moko boye o ezake na mitu ya bato nazalaki te kabosa osala rien akabose sunini c'est tout ça o pengila ngopena siko ngona lobaki te malgré moi boyo kangai pour voir même tina les gars na télé na lobaki dans cet album sia qu'est-ce qu'il a fait dans la musique congolaise osani nana oyoka e kabosa ngo les gars et baba ba ve bozi ana ba grand-père moni défaut to nango défaut public na biso surtout bazana ngo bandimaka mbangu baboyaka mbangu et bayebaka te makambo oyo moto asali babosa nango na seconde ce qui est mauvais na biso ba congolais. Alors ngata on a se décidé que dans cet album malgré moi na ba combo ba pesa na ba qualification et na lobaki te tika na meka
mais nga na omeka na esprit ki bo moto na omeka ok nzambe alobaki te malgré yo okamusa monde et malgré moi bato bayemba batisa monter lelo etikala chef d'œuvre malgré moi kabose bato balongola na mituna bango Kenya ou pas kolela na ye aleli na ye normal pour la période d'ovulation lelo bato ba comprendre eloko wana keno te nia ou peut faire lela ko pour on a besoin ba faire pour on a besoin moi si na ye malgré moi kabosa sala biloko aboma monde bina malgré moi lelo tala lelo yo papa kimanda kwe akota ki mario papa sundola bana alanda elenge mfumbwa zagala yu zagala il s'appelle Kabose Yakotumba Yakobia National 1 l'artiste à la rage l'artiste qui fait rage ngayeyo voilà tokoma wana malgré yo o pe nazo signer na internet tout bazo tala biso o benga mutu bosa featuring na malgré yo vedi aboya negoya yango lo bana pela sa mombonda ti siko zo pela ka sa mombonda non ti siko yo normalement pela avec parce que yo zali Congo dialogue eza obi que Congo dialogue na appui na minute so parce que ce qui élément nga auto sala o déjà tala ma monde eza déjà appui donc comment avec www.congodialogue.com Hermo boye sona big notin na grand boule album faut na ba condition ya bien na robeta tour na mboga ba Francine Ngembe ndenge zala kaka de to comment opela avec ça mon bonda idéologie to yaki na obité mutu pe ago dépendre ka na mutu te pour le comment artiste sera longue place moko boye veut dire po ba yeba il faut featuring na moto mais yako tumba yako bia veut dire ya yo moko quoi. Si normalement nga nazala ki na idée wana que non yako sala ka featuring mais loko yo sala ki featuring est bien mais nazala nango pena sous show ya makasi te parce que na début nanga sous-estimation on a déjà elembisanga na loba que non malgré moi il faut na percer kaka et na percer ezopesa bato azondima donc na comprendre que parcours on a ça là auprès ya Boziana général de Fao Werason le roi de la forêt na moneza parcours moko meilleur et puis ya kosakanate maelo na zwa na 3 stars wana ya monde lelo yo ta on a komi ko bimisa banzembo bato azolo ba mais artiste au kalo azala rabi yango monique vraiment encore une fois na pesi nzambe mystique na don oyo apesa prétangai donc lelo tozo kende ça ce n'est que le début donc voilà quoi. Merci Kabose Yakotumba Yakobia l'homme des Aralara différence ni au salara et pas venant Boziana venant général des Fao et puis oui Ranson le roi de la forêt analyse ni au salara na parcours na yoana en tout cas na parcours wana déjà na zoa soko tali et pas grand-père na zoa elo babengi comment chanteur wiko yemba po azo esprit ya mutu donc affaiblir l'esprit à mutu na ndenge nini sur le plan mélodie grand-père aza mutu mo yembaka na bamawa lelo chanteur fo yembaka faut en avoir mélancolique tant ozo yemba mutu face à l'attention atie le toy mélodie kitoko hein ozo comprendre c'est kana na yoka alors eloko wana zo ngona anti-choc pas grand-père Boziana ozo kabina ba yenga mama yengo bilongo bolobo boyaka yengo bilongo bagramonde bolekango dozoka mélodie wana nazongo na grand-père et puis nazo eloko wana na koma ko tsango na batem na ngai ya nzembo tana bimisa album ce qui oye na Big Star nazo eloko babengi na yebi wemba demi tonte c'est rare na yebi pour la casser mois passé. Nous avons discipline moza que non comment artiste a kondi mama talara 10 ans na Big Star donc na kemba pe na kauka ki pe na komela ki na Big Star et lo wana zwango siko na Big Star et Big Star et ça là que na frontant le so bi pona fronter ba faire na oza na doutité Big Star et tambu sangai Afrique tout entier na moitié Amérique Big Star
et comme sanga lelo nga na komi tant on a une maison mère na ko zelo ba bengi détermination stratégie systématique comment on a créé adversaire on a eu formation de formation surtout que formation c'est trop dire parce que nga na maison mère na yaki déjà ya ko komela il y a déjà ba formation déjà donc na ya déjà ne loko moza geno déjà na uta quelque part ba to découvrir quelque part parce qu'on a maison mère na ye donc na ye ko zasko cours accéléré le roi de la forêt a bien cabossé oui a komela mais il faut na réactiver sur na ba gemoko boye comme artiste a ko solo lara na batu na public détermination stratégiquement. Donc, les gens ont besoin de non. L'album est bimi belé. Soit big non te. On a peine à côte à peine à doucement s'imposer. C'est des maisons mères, c'est de la forêt. La PC mbote pas Holandangai. Ata Hollanda mission te mais batu Hollanda. Ba PC merci na wasala. Oui big kabosé à retumbaton ngolo ba de la forêt avec Fox. Oui big quelque part bénédiction papa Pezoya par rapport à baninga no musu opele ba boya na bango wera. Tokoki ko boya muto aboya ka esika uti botale malamu muto azo boya et pas ya uti faut botala muto wana bien botala état na ye parce que la logique des choses biso to botami oui ba leader na biso na ba papa na baza bato ba boti biso te mais dis-moi que papa o abota yo mususu asalaka effort moko te na musala oyo yebi mais ya bota yo kaka mais mutu moko ya mokili kaka ya mawazu yo encadré yo mususu ayi na domo ko trangale mais mutu na encadré yo asali yo fozala mais quand même ata mutu na mabe il faut reconnaître tant on reconnaître toza mutu te faut batale l'état d'âme na yo n'esprit wana alors biso baka bosser toi na discipline wana vous comprenez bien que musique otobeta est musique ya guerre mais tala pe muto sana guerre oui eza musique ya guerre to boyite concurrence faut en loyal la concurrence ko ki kozala mais ko kende nango na ba débordement te o même nzambe na likolo ko sepela te alo ba te OK mabe vous comprenez c'est par là ngaka bosena na ba discipline wana na viara te obike depuis na longa maison mère depuis na longa grand bozi depuis na longa le général de fois big star na musika kaka totala naka na musika ba monelaka nga penga musika na monelaka bango nazo sala fierté na bango na musika mais nana kenda te ke côté musuma mobulu bo sala nga boité qu'il plaît ou qu'il neige ba kaketo ba mbula to mabanga to ba érosion soki nini ba mbonge nga na operse kaka yango monique il faut te pesa merci na ba vieux na biso parce que ni tete bango oui to ko zala mena façon nini faut reconnaître voilà. Merci beaucoup tika to pesa mbote na Francine Ngembe la femme à haute qualité phrase correcte Francine Ngembe kabose bulemi. Voici l'artiste. On a signé là-bas na poto, biso lo ba vérité. Artiste soit sali musala malamu, il faut repasser ba coup de chapeau. Kabose félicitations d'abord. Na voici l'artiste. Merci mon frère, merci vraiment, merci na internaute. Moni n'expliquera pas tout que Kabose abeta musique ama yotote. Alors, il faut to lo barango que non. Tango sali musala batu bandimi, c'est que ça na eloko moko na poche to na nzoto. Donc, nous avons merci. La reconnaissance, on a fait merci à l'internaute. Les loyaux, Zaralaha, album d'ici Peso Bima, semaine prochaine et Bimi. Monde des Olobela. C'est parce que, car on a discipline, détermination. Talara Marambouya, Motote, Ngaka Bossé. Donc, Naliate. Nazala nango ou pas na otala makambu na ngai soki muninga kuna azo sala ba exploit bravo baninga o bazo exceller na carrière na musala oyo baninga oyo bazui o bazo zua o bazo chapeauter ba cartonner coup de chapeau na bino
bravo na bino bokenda kendaka liboso mais ça na bartiste faut basala sala noki nanu bana na moi retard non te retard te déjà bazana pas mais otala e pena geno o pena il faut sala na mbangu na makambo faut sala mbangu po ana faire mo bozele kuna ya mabe bazali. Merci Kabose Boulemi Kabose tant album ebimi artiste nini opna sur téléphone Kabose ça va en tout cas nde naza awana na zui coup de fil et artiste mon côté vraiment banda zagalare bimi pour malgré album ebimi mais générique ça déjà sur le bac ou déjà bazo bina partout na ba boîte partout na ba terrasse ata artiste mon côté pena Kabose ça va rien que des fans oyo téléphone oyo ezopé maté partout dans le monde ba internaute merci na ba Facebook ba komelanga na ba WhatsApp partout ba Viber do bazo ba imo do nazo la te Kabose félicitations mais eloko kitoko boye mais bazo féliciter te pourquoi ba ninga oyo yo ba artiste non omoni ezanango obligatoire te mutu muso kozaka na ko artiste muso kozana na ko andimi mais pas tombo la fond pour atombo la fond que non ndenge zawana nogo obose ezani ki mutema bega ya ba artiste bozala na ngoto nini ngana ebite ngapna na ebite tantôt eza style ya musique na biso ndenge kendelaka mais dis-moi que ngana sala yango ngaka bose na sala yango par texto na ko benga pe vous comprenez pour na ebike ya musique ya Fally Ipupa musique ya Ferregola ya Lacoste musique ya Fabrigaz, il y a Général Defao, il y a Maison Mère, il y a BCBG, il y a Quartier Latin, musique, il y a Manda Chante, il y a Tata Mobich, il y a Lempela. Et ça musique, il y a Céléo, il y a Bill, et ça musique, il y a Congo, il y a Mboka Nanga, il y a fier Nango. Mais quand vous avez que tant olo baboé, aux ana succès makasi, trace li susu, veut dire succès ba to ba luka na Congo artiste ça ozo sala. Mais les artistes sont comité mais yoga humidité parce qu'on a faible banga toni toza bato il faut to ebango toza bato auto sala qui tetu ozo sala yebelo mope ezelo liboso elo wana ta yo komela yo sala qui tetu tondima yo de faut comprendre ka ba faire na mokilo yo ozo comprendre parce que biso musique to beta mon frère ezana bato ba sala ko leka biso lelo bazate ba musupe baza mais ba mota la biso kana idéologie vision de l'état la bateau siko à quoi sert mususu geno bongana danger ngamna sala boye ngafona boya ka mutu boye d'ailleurs ngaka bose pour na sala succès na ko boya mutu te po ko boya to giteti eza arme ya ba faible pour na ngai parce que makambo ebele onga na osala. Il y a des artistes, il faut tout le bazana ba sponsor a na mbogo yo. Vous comprenez? Mususu tali ke artiste ça nini. Comment zo sponsor? Parce que ba boulot ka bossa o beta o sala. Ce zala qui na ba faire le do beta masolo mususu. Mais laissez le temps au temps. Tozo calculer ba makambo na te mais tozaka na devoir ya ko sepelisa batu ya ko réparer ka mitema ya batu. Bito ba bon photo te yaka. Lelo foyer il y a X foyer, il y a Moutoutel, et il y a problème. Mais à travers le yembo, il y a Kabose Fayona Gobika. Le loto loba, papa qui manda kwe, akota qui mario obike, ezalité ya. Papa na pona qui manda ko. Libanda yana ko lia bilialia. Ponini mère azangisa kiye, mususu mère entretien père no zo vrete. Interpère abimi libanda agelia biliali atikali kuna kangami alezakala ha inspiration wana ya zakalaka mo zakalaka to yebi yango ya la tropa bato bandundu inspiro ndenge nini zakalaka batielo yango déjà omona déjà mutu mo batela ye omona ngo na misu pongana no mona ngo te na yoka kaka c'est ça l'artiste est faux oyembaka ba faits sociaux makambo bato bachaka kate okate libala ba megate lokola mungo vatisa monter okate niaou okate muselekete okate biloko aboma ngaza artiste messager na pesa ka message ya ba makambo bato bakalikila te meza ba fait social le kaka na ele kaka alors zagalaka eza eloko moko oyo na pesi petoli mais encourageant ndeni oh vraiment c'est nga botela nonga zagalaka botela na binonga menoko soki
mère chelo zakalaha mais pona intérêt na yo ayebiso ke musika te zalawa poko kende kuno lie bilele obosani ye na bana il faut zala akangi yo na ba faire po jona ngai atikala yanga lokazo comprendre te po ke libanda te fo atikala wa zakalaha li ngoloba osi kolinga mère chelo zakalaha ngana kondima mère chela nga zakalaha ya molimo ya biliali te po ya molimo yo ebiga yo yembi ya biliali nga sikona yembi ya biliali po débordement koti banoko ba mo damena bandobo. Voilà, de siko boule que ngaka bosse na zoa yango ya molimo veut dire entretien. Mère pena a entretien bien. Vous comprenez? Abige noko oyo aliaka plan ote. Noko oyo aliaka na ngonga oyo. Noko alinga chemise to mbateza la boy. Alinga lera boy fo boy. Ah noke wap. Pour nous surtout ezali. Vous comprenez? Et puis mère a stressaka père troté pour père azwaka raison ta malibanda pour so ke kuna kuta na bimela to na bilia buzoba zakalaha il faut zala ba mère bugona raté zakalaha na encourager ngo mais Alexa dose te on encourager et comme ça tu zengi zakalaha il paraît comme ça rabat ba zengi veut dire maman rotino sur la même ba sous-vêtement veut dire maman rotino même na koni ça so il faut so ipenini vraiment. Mais tango akala père pas kozwape sani ageni za fufu parce que mère obela awe na le fonce ta le fonce zona sani fufu na geni ngisako ozo bateke nga misala ze bele kasi bazakala botio kansi batango na ba père baliaka bazakala te bolingo kakati atali oh momina ngai oh grand prêtre mère donde zawana po alinganga su makasi za makambo na encourager ngo mais na lobi côté mongo bolekisa dose te ba mère bolekisa pe dose trop. Voici l'artiste au déjà au salarage. Et ça combien de titres? Album ça 8 titres. Tu as 8 titres donc tu as na Zakalaha, tu as na Elaka, tu as na Ndekeluka, tu as na Grand Samaritain. Zana boss américain Grand Samaritain au beti noir et blanc nazo signer na internet nyonso na ba tout bozo tala biso partout dans le monde au pe boko tala biso libana ya mboka noir et blanc chanson na ngana yoki to na titre mona kati noir et blanc veut dire to sekusi bakulutu parce que bato balela ki trop musique à Congo insanité trop alors tika ngai na futela baninga na nga ba musicien o to yemba ba insanité nyongo yango moni bozwa noir et blanc eza nzembo za na 4 albums mais noir et blanc on dirait ça nzembo ya kala ya Docteur Nico voilà ezaka ba maele to beti moi plaja to sekusa parce que lele comment Luambo Tabulei Zompan Tessa d'Alliance mais to bosani pe que ba Docteur Nico ba existaka na musique à Congo to bosana ba Grand Calais Docteur Nico aza soliste ya Africa Fiesta son na bosanité et asala asina ba titre OP sala succès na bakatanga partout alingaka bozesko na zongi ça veut dire batu nyo soto me bazana poto surtout ba papa na ngai ba yaya bosomba album oyo bozala décider donc batu nyo so toute tendance ya batu ba se retrouver voilà. Tout pour soli quand on pauvre parce que vous bébanaki vous soli pour l'album oyo non to bebanate wana zapo na ngaza ya grand frère to bebanite mais album oyo album ya Manu Matondo muta produire ngo c'est un jeune français avant dans la France mazape artiste ouais évoluera na groupe ndeko na biso Youssoufa donc c'est un jeune de moins de 30 ans yende muto azui album oyo po a pistonné artiste sur le plan international na ba maele na ye na bisika oya kotaka ba piston ya yebi aipsenga non mon vieux il faut opesa un album oyo na ba temba nzembo na yoki na lignée na aider yo po yeka producteur yepeka mutaza sur le plan coaching na management donné dans un kin awa déjà ebi que non ka bosser au kin pour tant de jours et puis
tamboye orozala na mboka tel, tamboye orozala na province, tamboye orozala na Congo en face, tamboye orozala boy, tamboye orozonga poto pona likambo tel. Déjà zakale. Et le gonga ka bossé na no lukape pour na sali trop, orozala jaba 3e album. OK, tu as décollé na ngona premier album. Mais ça la marati. Mais là on a pesi merci na jeune producteur Oyo na ba idée na eboule album na bimite mais a moni a renforcer ba kota ba trace parce que kabosé lo yoka musa babi kabosé na trace. Fait dit kabosé na trace TV. Oui, Ranson le roi de la forêt na trace, Fabregas na trace, Kofi Olomide na trace, Ferrego la trace, kabosé trace. Kabosé félicitations. Mais naza mutu parce que yozolo bango des oningisi lango mutu. Donc on a ko mériter ngote. Na ningisi mutu te par rapport yo yebi Congo na biso. Voilà. Mutu mso parce que Congo na biso photo lo bango lo bia solo. Pona bango ba monaka ba musicien moko boye kaka nde bango ba musicien. Wana ça c'est du Congolais. De pona bango ba bika geno musicien na Congo, musicien tel nde bango ba musicien kaka ya Congo. Ngana zo sire na bana poto ngana lobaka vérité na minute yo zaralara. Veut dire biso lobaka vérité doza toujours au milieu du village. Journaliste fois zalara à tes côtés moko. Zaralara côté on a vraiment ça va. En tout cas merci mais dis-moi que to koti trace pe to zalara dedans wana to dusulati ba riben kanga data lelo. Et puis, on a fait merci mingi na Lady Nadia Pai Pai na idée azul lelo calamité tozo comme na LNTV Congo ya sika. Donc chaîne kaka le lengega batras Africa dissipé zo démarrer. Na PC merci et pas vendu na Londres. Jeune producteur au Salibe fort lelo musique ya la qui absent en Afrique numéro 1. C'est rare parce que ça ba radio moko boye et ça na moi professionnalisme moko boye. Kabosé lelo soko fongoli Afrique numéro 1 Oroyoka na grâce à jeune producteur Oyo parce que tozo nyonso Oyo nyonso autant ozara na mpove ba nego ya te pona nini parce que bo travailler na moi ba j'ai to bo travailler ka ndenge leg na ya na ye to musala mo memangu ndenge nini non pauvre musique et cause à la bilo mo za ba clause to no signé limite na ba faire monsieur zalaki voilà pauvre musique tant to ça la contrat limité oza que non bon Kabosé ngana produire album nazo distribuer nazo zo promotion ya Europe yozo zo Afrique mais ba close ya makamusu to no sala yango te to condamner pauvreté pauvaza garçon moro bien et les lazo aider artistes et musiciens pour to la na problème ba producteur na kin na Congo na loba mais pauvre musique quand même aye na vague wana ya ko sala ke artiste aroza na moi kokoso ya chemutu mais ba moka ba artiste ba lega ko biso to ra producteur azate na Congo bango moka ba lo producteur azate même pauvre pas wana do produit bango ah ouais parce que ce total peut bien biso ba musicien pe photo lo barapé to ça na défaut moko boy le loyo au produit au ça la production na moto il y a des producteurs le lo ba bendana parce que biso so tali bien ba producteur on produire musique à Congo mais ba laika ba africain. Il est là bendana bien que makambango comme kokoso sur le plan piraterie comme balemba mais so tali artiste mise moi babi eza petro vous comprenez mais dis-moi que babi ndeni babi donc respecter ba clause te vous comprenez on signer contrat na mututel me respectant ngote je m'excuse donc il y a un moni que pesa moi to comme na carence lelo album nanga oyo na sala ngo na propre fort na mbongo nanga mais tango esili il faut ebima producteur à mon ami n'a produit na tekeli na pese ba condition au produire album mais na lingi na comme na pays tel na lingi beta boy oza d'accord je suis d'accord tu signes ba clause et le yo mona album o toi na 8 titres kaka mais quand on a date le mona évolution album on nous a bien que na kin toi na plus de 57 chaînes promo à la rapace parce qu'il faut avoir du paquet faut miser et surtout babiso bakabo c'est opéra ça mon bonda. Tu as un sponsor sponsor Nzambe. Sponsor registraire qui ça pas beto folé ça. Azobo sanageno ka bossa mission congolais faut betaye ba registraire congolais ba beta biso igeno ka bossa kufi. De grands matraquages à restaller là yo
so nze boye manite na 2 jours ba no manze mon la quartier to na balabala ba beta na bango ba nigérien mingi so lo pe kamusanga lelo so koti ba boîte ya Congo parmi ba dozo bo ma musique na biso za ba DJ so koti ba boîte ya Congo oyo kaka ba UPA na ba UPA mais so ke na Nigeria les muso oyo ka ba musicien na biso 2% 3%. Eza nini kabose ça c'est du congolais parce que biso ne toza boye ba musicien to koma na ba problème mususu oke boîte moko boye DJ wana non bosolo la te mozo sala succès boswana pete olinga pe mominete mazo betote otuno beta ka bosete point nini ape so raison te de pona ye ba koteri wana oy fo boaka eka na kati tonde même obwaki mususu loba so obwaki mais mususu au dimanche il est na Paris na pesi nazo encourager DJ Miel na Paris nazo encourager jeune wana abeta musique akabose 5 heures mususu na tombo la téléphone na bengai mais il y a de DJ au bazali que pour beta musique il y a musicien congolais problème zara complexe to nini aboto ebité musu tantôt ndenge client ndenge bazo sepela ndenge bazo lingela or faut d'abord qu'on promouvoir qu'on pisonner musique à Congo vous comprenez ne otolo bawana jamais okende un DJ nigérien di mato soara betela kayoka ka bosse na ndimite oye mutako tasenga vous comprenez ba koteri ba esprit ba koteri ba contre molema et comment pena ba DJ et comment pena média. Vous comprenez comment na média na ba DJ et comment na ba mécène. Kabo senda zaboye mécène na groupe tel aroya pembe na ngaiti. Na nyonso wana kabo se ezalaka vraiment nini na nyonso wana nemo motema mabe ou comment? Na regeta ba lombo makia di Franco ba kufa vana mbogo yo. Nga kabo se. Quoi? Parce que aza artiste oyo hein malobonga na lobby artiste musicien mususu ba yoki ngo o mikolo ba comprendre même ba internet ba comprendre fait lombo makiadi abana ko aider jeunesse do atali pena artiste wana ndenge azoko kisela azo bunda ye moko akobenge yaka azo instrument pesi a créer le pe voyage azo pe voiture a pesio azo coacher yo ba vie na biso na regeta rapé ba vie na biso lelo verkis kamwangana tala période ba verkis kamwangana ba musicien boni na kino yo o viwana aida chapwa a produisa kotsa bango ba studio asala ba promotion pesa instrument ba équipement nda ku voiture mamona lo bayer mususu ba yana nga musicien ba ko expliquer yo parlons ngolo banini ba vio ba liboso ba pousser ba legité ou comment te style changeant ba vient ba finira lisusu style changeant ba vient na biso mikolo ba motala pe bilunga ko tala kana coin mo bon fona ça na il faut na zo artiste wana na fula ina ligne mo po nuire artiste tel to mona ba esprit wana Congo olingi ndeko no congolais te Congo po na zo boma Congo mamna zo biso ko kata ngote lobango lelo kata ngote to kata reloko te lelo photo lobango ngaka bosse maboko pembe na pom na moto te ni na ba vie na biso ni na génération na biso malgo benga massa no mo sane featuring aboya se ya na prom na yo te ye arataka ya bulaka soka yembi na ngaka bosser mususu soki nini mais lelo yo to bete pele musu film soki mission évident na otangelo kombo na ye siko comparer lelo yo vitesse mais ils ont ngote to kolobela mais na grand boule il faut betola na esprit wana ngaka bosse je me basel avec mes propres moyens ya muke na rango nazo sepelisa ba muke tina trace mais to koloba te parce que biso okoki ko exposer makamuna na télé te totala banka o balobaka ngana za boy ngana yaki na boy ngana sombi bo totala banka mais mukolo ezali ba ko sota totala muto ala nde boy to koloba yango ti point d'interrogation. Kabose Boulembi natikileta azwata moi J merci na batu tout bozota la biso tika topé sambote na Georgi Samba le procureur autrichien et pourquoi pas na Betty Bwana Australie veut dire faut na pesa muto mbote Guilin Soumaïdi
kolo idéologie babi mutaloka kana butu pona marambo yo. D'accord. Chico de le prêtre responsable. Il dit pour eux nos prêtres, mais il faut être responsable. Chico de Wolo, nazo signé ba tout bozo la biso to impérial, impérial les a sur boulevard sur avenue. Tout ça bongo na cadre tout ça, il y a on a expliqué na internet, au bani ko ya vacances, bientôt ba fête. Tout ça bongo na espace impérial, avenue de Zekiri numéro 16, quartier Joli Park, commune Ngalima. Donc awa bo tout ça na salle de fête, tout ça na restaurant VIP. Tous en terrasse, tous en chambre qui est propre, il y a bien climatisé et puis confort, tous en pâtisserie, il y a des gâteaux, il y a des mapa, il y a awa et puis sokoye okuta na gérant Emmanuel Azawana, bureau Jerimba Lazali, Bobette Lumpungu Azawana et puis na technique tous en Blanchard Kayembe, Jessie Madiata et Joël Mouyaya. Donc vraiment awa tous en espace impérial. Vraiment cadre qui toko mon pépé awa ngungi azate nzinzi mwara soto monika aro bina mazakala hamoko azali banda et puis donc voilà quoi. Merci Kaboze Boulembi, merci. Na ba tutu ozota la biso habito en impérial veut dire ngamo na sentir quoi, na sentir pour tolobara pambate. Merci na mon boss Francine Ngembe, la femme en haute qualité, tozana Kaboze Boulembi. Yakobia nazo regretter obiga l'artiste de mon pays, na teka bossé na profil na WhatsApp, ba komeninga na WhatsApp, veut dire pour anika otsa kabosé, veut dire kabosé. Ça yo makambo yo, yango to solo laka. Yango to solo la geno, c'est du congolais. Makambo zati média na ba fan, na ba mécène, na ba journaliste épé. Ka médiati. Bino tout. Journaliste moi komani chauffeur artiste. Ata museka na butu makambo nazo bisayo tango tozoloba o te musique Congo ekufi tozongi sima il faut accepter ton ndima yango parce que ba esprit a boye évolution ekoya comment makambo ekoya ndenge nini na bajara ba esprit a boye mais wana eza kutu rien parce que il faut so muta komelo bongo bagiza zo mususu artiste africain oyo awsa la rage okomi yango susu yoka soza lobanini so ameki o bloqué. Si merci Kaboze Boulembi veut dire babi to tsalara boulot to sara musala Congo dialogue yango yo Kaboze Boulembi to na suka émission voici l'artiste yango yo et lo oni ozo signaler na ba fanatique ba kozwa nini na kati et puis memi biso banzela nini parce que le komaka mama yaka to simba na rumbe dans la rail lo moko yaka to simba na yaka to bendana habité na katia voici l'artiste et l'oronini au bakisi yamalam. En tout cas 8 titres oyo ezali naba style presque et puis totali bato balingaka moi makambo lobi wana na album on peut ba se retrouver mais codé to sepeli spe ba yaya bakulutu na biso o bazwaka temps ya robina sous musique na biso te. Mais l'album Oyo, vraiment, na ebike, ba papa, ba se retrouver. Toi, na ba titre quoi, ba noir et blanc, Isali. Ce que Oyo qui en ont là, bosomba CD Oyo. S'il vous plaît, boza décité. Tozali na musique qui paye à l'élo. Ou ezagi non tin. Moi, na moke so Oyo qui en ont. Attends, na 2 mois, 3 mois. Faut amener donc qui, Fibo, ezoningise moto. Ezali. To pesi conseil, to beti charanga. Tobeti ba Guaya, tona ba style mo ezali ke no ba africain pe, ba kota ba gabonais, ba kota ba ivoirien pe, ba ko se trouver un album oyo. 2 albums mo eza 8 titres, tobeti 8 po na face A ezala 4 face B 4 po mutu. Pourquoi 8 parce que banzembo ezate parce que lelo so tali album mais on a 25 chansons, 23, 13 12 mais Kaboseka a 8 parce que la chanson est ou comment? Non, on a kimi mouké esprit à commerce. Lelo na chrétien na lobi mabete na kimi mouké esprit à commerce. Pona kolakisa na batuke biso moko pe tozobo ma musique na biso. N'esprit à commerce. Musicien oui faut à la businessman mais ça là est mon sous business na niveau que non
te na limite te mais na moi na musique mais na angle mosusu parce que banzembo auto sala bato baza na besoin oui ya koyoka keno bayembeli Francine Ngembe bayembeli Igla Kwafi Kote bayembeli Juju Mwanga vrai playboy oso comprendre bayembeli Kaliboy Jessica Tilanda Geneviève Kitoko Yaba bayembeli Pagimbo Nansele bilo mwa ndengwana mais il faut to comme un problème mon boke non banzembo wango tato sala ngo ya ebele obike mutu akoyoka air mususu aki première chanson ce qui a s'appelle ngo tako zappé aki 6e aki 7e azongi musu azo tchango kate wana ozoboma ba œuvre sali mais so sali peu de chansons mutu akozwa tant ya ko découvrir par okanga banzembo tout mbala moko ngai prévane na salaki album ya 12 titres mais na mela pe ma sur le plan promo banzembo ebele alors faut piquer na promotion pe so bazo beto na TVT ba obeta ka bosse trop au fâché au point zo beta ka bosse trop mais ka bossa sali banzembo ya moke ebele te mais ça la be fort on a besoin découvrir ba chant wana to lelo comment même na kini awa so qui générique ka bosse zo beta na TV artiste musupe na abengi register ah zo bete petro allez soni na pesonine oh mais faut pas vraiment kateno quoi kateno te vraiment te le bande ngoto loba loba na vrai fois na kata quoi vira vidi wana ka moi ambiance émission kabose bulembi donc vraiment marambo mystique donc promesa que to sali 8 titres pour batu bakanga banzembo bien pe mutu mususu kayoki face A nyoso 4 ayoki pe face B nyoso 4 ba consommateur bazwa temps ya ko respirer to sali pona ba expiration te banzembo ali banzembo ali za to ko beta pe ata 50 chansons mais non on est comme esprit à commerce te merci kabose to gena suka question moko ya suka kabose lelo kabose aza na succès kabose azo beta na trace kabose bazo bina ye mais kabose loko nini etikali obeta basalwana o bato ba enviaka basalwana o bato balobelaka air nyonso toyokaka kabose ozokoma na wana te pourquoi olobi pe bien tant na betaka album avati sa monter babi kabose local agendaka poto te musique esuka kaka awa ye mutu kaka awa tosali befort wana ya kokendaka poto yango mikolo nyonso congolais a changé son langage ah kabose aza trop local azobeta musique arumba kokaka na ba générique to pema tosali befort wana lelo yo à genoux générique ezobinama ezobetama ça c'est du congolais ah kabose ninga zana tozo comprendre yete azar local abeta marawa tomo beta na trace Africa ça c'est du congolais zo réflexion kabose botiki siko ma trace azo ne beta siko azo fronter basalo wana te na uti mikinelaka na beti Venice ah Venice ah bon Venice ça va prompter to beta Grand Hôtel ah pas tout va remis Romeo Golf si on a annoncé le 25 dans la présentation il y a l'album na Romeo Golf tant na robeta bisika oyo zolo bana nazo commenter okotanga na kazo makamususu lelo bazo bisanga nini kabose batozo ke na Angola trop ndene zo ke na Angola te oh est-ce que batuana bazaka bose batuana mais fanatique no balinga ko kokisa nyonso wana pour peut-être batu mususu ba ndolo balisu te ba fanatique kaka oyo bango pasala ka no artiste akoya fanatique akosala pe anuire yo omeli pe mozo kokate fanatique faut calculer un moment où c'est pelissaï et surtout fanatique à kin le loba bosana marambo le roi de la forêt sala photo lo bango le loba bosana mamuji bempia na sala babosana makambo msu tanto quadra ko sala le loba bosana msu ka bosé mambo sala ba fanatique tala émission oyo kendega na ba commentaire na se batu musu ba robima ba contre molema mais au nom de Jésus ba rozalati ya biso ba j'aime ozala kitoko mais esprit wana il faut totikango mais congolais d'abord faut a changer mentalité naï esprit o eza tina politique dialogue www.congodialogue.com
le boss Francine Ngembe obula kitoko Congo dialogue Congo pour nous lingo bomba muninga no Congo artiste avandia il s'appelle Kabose yako tumba yako bia yako nini nyonso ngayeyo muto azo zangisa bango kimia il s'appelle Kabose yeyo azoloba ça sir na yo hein Master Igla kwa fikote ah il faut za la rasir nzambe so sali bikam wakati na yo mutu fo tatolaka l'artiste à la rage yeyo komo na ngambo akanda koyela ngana lengete pour yango zo swa bango na ba générique na yo soyo ozui rage je m'appelle le Kabose ya kotumba makambo nyonso to yo lobi ekokokisama avec le temps biso tozoloba na bato oyo bakokendaka kendaka pe bosalaka salaka mbangu po liboso mutu moko ozela bino bona problème na ye mais mitali bino nga naza kuna te napesi Pegin Sasa mbote napesi internaute nyonso mbote na Belgique naopesa mbote epa ya gentil homme Pichumbombo papa gentil et bongo na bosanité kibuti na ngampangi na munu Dekos Mukoko eti Kimbukusu festival ya musique disque no kala tezo bima Manu Matondo l'enfant prodige kolo album oyo René Labé na Paris Kalibo et petit na ngai Jessica Tilanda responsable ya ba je t'aime Master Tina Boyela Master Priscilla C3 Master ML la missionnaire Master Eget Bakika na Luanda Kolivila monument vivant yo a monument vivant Kolivila ya Emilia Villa Kolivila alinga retro grand samaritain Baudelaire Kouyena ingénieur ya sur la raté mais sera lobby ba billet vert pas bimisela ngango na studio na blam webitango tangi kombo ya webitango tangi kombo ya Baudelaire Kouyena na lelimba mon maître paix à son âme ah maître na leli maître Bay yewana donc wana balaki ba proche ya Baudelaire Kouyena mais ba pichu musampa bakoma wana bazawana ba King Ben Majoja bazali et tobo sanité Dona Monica 30 ans de pouvoir toujours na Luanda Alex Mfumonti yozara hymne national na bango bongo boss américain Fabrice Nseka hein tozana bango ga toujours maele bana Luanda bozala poser calme à chacun son tour si tolobaki yango déjà et puis Nzambe azaroulage apesi na gauche apesa na droite tozelaka fait vert epela bongo toleka nga komona nga Kabose ya kotumba na ebisi bango il faut basalaka o bazosala wana tozoyoka bana problème moko mutu moko liboso na moi virage na kwa telemi amulai mwindu azela bango bebele ya Kabose nga comprendre nga déjà mais na olobate bana problème na ye yango zo basalaka mwa mbango yango zo sentir bongo Kabose pone zo beta ba place baboyete faut ba betara pour bazana mutu moko zela bango amulai mwindu na Kaboye non a problème mais toutefois album auto présenté bango sauf imprévu sentiment toza bongo na Romeo Golf biso betara événement biso to betara te po bachaka kage betara trop bo ndenge nini oui fanatique na besoin que non net bosiko to solo là na moko Jerimbala d'ici peu de temps awa tozala chaque dimanche l'impérial bana poto impérial eza sur deux écuries numéro 16 quartier Joli Park na commune Ngaliema bana poto kitambo magasin kaka tango zo lega quartier mo kitoko Joli Park tonozala chaque dimanche awa et chaque samedi tozala bongo na Freebox voilà merci beaucoup merci tika biso pe topé sambote na Zulu Kabwiku Union européenne et pourquoi pas na Pichu mapeza litringini et pourquoi pas na ba tout balingaka émission dialogue des stars et pourquoi pas na Betty Bwana océan maya munene
Et pourquoi pas na Maoche Choum de Sydney. Merci na Mike Ndengawa avec la réalisation. Merci na Blanco, Cameroun et Blanco. Mike Ndengazawa avait dit babi Congo Dialogue matos ndé matos. Merci na Chico de Wolo pour être responsable. Merci na Kabose na disponibilité na yo vraiment. Na gentillesse non ya Magibiso. Merci na Francine Ngembe, femme à haute qualité. Et pourquoi pas na batu tout bazan impérial là wa espace impérial. Merci beaucoup na Bino, na Gérard Emmanuel. Merci, veut dire tout le monde na place qui toko quoi. Merci na batu tout oyo bazo soutenir to bo sanité na Angola bijou Dembo et Tobo Sanité bijou Dembo et pourquoi pas na Agnès Wamba chocolat na forme moto na forme chocolat taille acoustique taille spandex. Merci. Vedi tokutani mbala sima quoi. Kabose Boulembi. Merci na yo vraiment. Merci. Merci. Merci donc d'ici peu de temps, c'est la sortie de Voici l'artiste. Benternos nous surtout vraiment beaux décidé. Bossom original, piraterie. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. N'a pas si douvé. N'a pas si douvé Moueni. Nouvelle collection, salutations et belé. Et puis, staff nous surtout. Les amis de Kabose Luanda. Bambo Tebele, petit nanga Sylvanie Makoso, petit nanga Amelia Maleko. Les amis de Kabose Luanda. Les amis de Kabose Luanda. Bambo Tebele Calamité de Monana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. congodialogue.com